frères et sœurs, ne seront pas un millimètre de notre pays à qui que ce soit. Je lui donne le comprendre pourquoi le Congolais sont pauvres. Qu'est-ce qu'il a donné au monde? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Honorable président du Sénat, Excellences, Messieurs, personne d'entre nous, ici présents, ne peut savoir avec certitude à quoi pouvait penser Zé aux dernières heures de sa vie avant de rendre son dernier souffle ce jour-là que nous commémorons aujourd'hui. Mais, connaissant son caractère, son rêve, sa vision, sa volonté, son engagement, sa détermination, nous pouvons imaginer que Musée avait une pensée pieuse pour son pays et son peuple qu'il aimait, qu'il a tant aimé. Nous sommes sûrs de ses convictions et de ses croyances en relisant son dernier message de vœux de nouvel an à la nation, dont nous citons l'extrait suivant. Travaillez, je vous ai donné une terre fertile, je vous ai gâté comme pas possible. Vous attendez quoi? Vous voulez vous chamailler? C'est une distraction. En ce moment-ci, on ne peut pas se chamailler. Celui qui veut la guerre pour notre pays, c'est son problème parce que Dieu s'est déjà levé. Et maintenant, comme Dieu s'est levé, il a compris que maintenant, nous allons développer notre pays, nous et nos enfants. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, il est temps. Ce pays nous appartient. Les distractions de celui a dit, l'autre va partir et il va faire ça. Non. Maintenant, nous allons construire notre pays, et nous et nos enfants, parce que Dieu nous a gâtés. Non, mais vous êtes à Tiklabiso Liloba Moutouya. Il y a quelqu'un qui trahir Congo. Il y a un comment Mouinda Nabiso. Que tu coquilles jamais qu'on trahir Congo. Attends, Mbutu Mbutu Zoïkoya. Nous avons Moussa Lobaki de trahir Congo. Les lots de Yépona Bokanisa Yango. Pour que les Congolais n'y soient pas de Moutou Naï. Que tu vas trahir Congo. Ah, Tozo Kena Waponami. Au moins, Nabatou Moussou, Batelemina Ningana Bango, au nord, Bassala Moboulou, Bassala Bamarche. Trahison Yango Moussa Boyaki. Par rapport, il y a un journal le 21 marche Moussou Fezali. Tant que tu marche Zaya Nini, maman. Ba marche Bazosta les Zaya Nini. Calendrier et c'est Salim. Ma processus électoral est allé à marche. Ba marche bango bazosta les la ezali ya nini. Ozuko na tenga zoko la kindoki. Ba marche bazosta les la ezaya nini. Ezaya nini. Ezaya nini. Biso tozawa na pona kokengela batu na biloko na bango. Mais na tango ba termika ba troubler ordre public. Est-ce que ta yomo? Et c'est que le totika yango. Ko lobi ke no yonde nani. C'est ezali boyete. Ba sengiawa. Restauration autorité à l'État. L'État, l'État, on ne va pas laisser faire Babiloko où il n'y a pas ma pamba. Où il y a Tina, où il y a raison. Marche au Salango, Natina Nini. Donc, on a bon, ça va pas ma pona miezoya, Sala Kene, tout qui est ma pona total na Kolonga, yo marche au Salazaya Nini. Babiloko Moussa Boyaki Yango. Danga, Yango Sala Service National, nous avons la Kisakibiso Keso, Tosali Awa. Congolais nyonso akozwa misala soki totiki ko importer ba biloko nyonso ba masangu ba loso ba mafuta ba Thomson oyo tozali ekomi ko utela biso mokili mobimba soki totiki yango nde to ko reconquérir indépendance na biso to ko reconquérir dignité na biso pe misala oyo ba Congolais nyonso bazali kolela e kozonga na mboka na biso. Dimanche le 21 biso na niveau ya Congo positif tokanisi que marche munene tokoki kosala eza po misala ezonga donc ezali marche munene oyo tokoki kosala besoin munene toza nango lelo na mboka oyo ezali po ete misala ezonga na kati ya mboka na biso nyonso mususu ekoki kosalema nango kasi ya mutu ya oyo bakongolais nyonso otuni bango baza nango besoin eza makambo mibale maponomi na misala misala ezonga po dignité ya bakongolais ezonga
parce que moto azali ko salate à perdre dignité naie. C'est pour cela biso tozali ko bunda po importation biloko nyonso ezali ko uta biso na libanda o biso moko tokoki kolona pe ko buka na mboka na biso to sala yango parce que yango nde ko zongisa bomoto na biso en tant que ba congolais. Kokutana na biso banso bandeko awa na kati ya cathédrale ya centenaire. Par rapport ya message ya pasteur wa sei kimia na mboka bino bo réagir na papa esika kimia ezali te na yebi te soki yo kotandre nga micro boyo pona loba na kozala na sengo te sourire na kozala nango te ezali mutu na mutu ayeba komanyola mateya oyo pasteur atei lelo pe ayeba ko mettre en application. Donc kimia ezali yo esika ozali tia kimia na mosala po mosala ezala kitoko ngai esika nazali na tia kimia parce que kimia ezali te tokozala malamu te esika masasi ezalaka malamu te ezalaka esengo te biso peut-être tobotami toyebi guerre te mais baoyo babotami bakoli bisika bitumba ezali pasi mingi ezali mawa mingi. Maman, qu'est-ce qu'on a mon le 21 le bico ni pour la marche on a mon le 21 on a ba marche en tout cas maman marche le 21 en tout cas nayebi yango te olimbisanga. Merci maman. Comment on a maman j'ai tout ekoko Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était un chef dynamique. Toloba, il s'est sacrifié même pour les Congolais. Donc, grâce à Naïe Tozali, c'est que nous sommes aujourd'hui.